abateli biso apesi biso lisusu makasi ya komona na mokolo na lelo tobondeli yo ndo oyebaki mokolo na lelo ke tokozala na mama Mireille Musika oyo awuti na mikili ya bapaya asekolo biso topamboli yo nini tokoki koloba na nzambe topamboli yo totala sika loboko na yo mpe séjour ya mama Mireille na sika loboko na yo zala nzambe mpona kopambola zala nzambe mpona kosala tolobi kaka yo nde sala biso tolobi kaka yo zala papa bundela biso bitumba oyo emonani ezali komona amen ate katela oyo esika oyo ezali bongo etonga la biso na banzi ete bato nyonso bayebi ete tobungisaki papa la biso oyo azali bongo pasteur Didier Lompinga oyo azali moko na biso oyo azali vice-président ya fondation Océan du Congo oyo totambolaka na yebisika nyonso. Alors balobi la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mama yaki na ba projet tellement ebele ya kotala baninga mususu mais na sengi pe na mama na lobi na ye mama biso pe na kati ya fondation na biso tozali pe na bana bitike oyo tobokolaka. Malgré na kozanga esika lolenge mama moko apesaka biso esika tokotanga kombo na ete mais bana na yende bayaki ko bousculer biso po esika wana tozana nango te bana baza un peu éparpillés. En tout cas, na kati ya fondation Orphelin baza ebele, na kati etonga la gloire Orphelin baza ebele. Alors na pasteur na biso tozaka na likanisa kosunga na ba fondation mususu pe yaka. Nde vraiment mama Mireille o azali kati na biso soka koyi ko telema. Na ba oyo pe tokanisa bango. Tooti bongo na lembe pa mama Esther oyo atu mama vraiment na lakaka yeke mokene so tokozwa tokosunga bana wana. Tooti na lemba la mama Mireille nde tozongi pe awa kati na esika na banzi ba mama bayebi nini tosololaki na bango et puis tokomeka lisusu kosolola po toyeba ndenge nini tokosala makambo oyo toyokanaki vraiment na bana na biso bo en vouloir mama Mireille te moke oyo ya ye nango yango nde tokoyeba ndenge nini bomela ta secret bolia ta loso tellement bozali ebele passe ebele ya kokoka te mais nayebi kozonga na ye tanga kokende tokobongisa ya mingi na bandeko oyo bamesala kosunga biso bakozanga te basunga mpona kotangisa mpona kosala oyo ya ye nango ezaka symbole eza kaka ke boyebaki azali fondation Lukoki ezali mama Mireille azali akobunda etumba mpo balobi femme sage bâtir sa maison akotonga ndako na ye malembe malobi palo. Merci à vous tous. Nga dans le bon français, vous excusez-moi parce que l'ingala n'a un peu compliqué. Mais on va avoir notre ami peut-être Bruno qui va vous traduire. Alors, je voudrais remercier d'abord Maman Océan, Nandenge Ameminga et Panabino, Nasepeli. J'ai vu que vous êtes vraiment quand même bien. Je remercie Bruno aussi qui, grâce à lui quand même, cette rencontre a pu se faire. Sinon, ça n'aurait pas été possible. Alors les mamans sont là, je vois, Nasepeli, vraiment, maman, merci, Ebele. Donc comme maman, je ne vous oublierai pas. C'est tout ce que je peux vous promettre pour le moment, que je pars avec votre image, avec votre souvenir, je reviendrai vous voir. Parce qu'il y a beaucoup de réalités. Il y a beaucoup d'enfants, vous êtes nombreux, mais il y en a beaucoup partout. Alors on essaye de partager un petit peu pour tout le monde, que tout le monde ait ne fût-ce que quelque chose. Mais en tous les cas, je reviendrai. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Alors, je vous souhaite vraiment que le meilleur. Aimez-vous, c'est le plus important. Il faut tote à banana biso bolingo, l'amour de son prochain. Il faut vous aimer. Il faut aimer ton frère. Il faut aimer ta sœur qui est à côté de toi. Il faut qu'on s'entraide et qu'on se soutienne. Alors c'est ça que vous devez rester en tête aujourd'hui. Aimez votre pays. Nous avons un beau pays. Donc faites tout pour devenir des gens et des hommes, des femmes intelligents, étudiés, beaucoup là. Et Dieu aidera, Dieu fera le reste. Voilà, merci beaucoup. Maman aussi a donc maman Mireille a outil musique outil Belgique a lobby au monde a fait ban parce que je crois peut-être va foutre moi dans un amour quand il y a moi il y a
ya fille où ça fait un bon moment parce que l'homme ya mingi ezalité maman Mireille asalaka na gouvernement te azali kaka mwasi lokola bamama nyonso bazwi likanisi bakokanisa mpe bana mitike parce que lundi awa tozozonga classe bino bokotanga botanga classe de sorte que lobby soki mpe bino bozwi opportunité ya kocontinue baclasse na bino tokobunda bitumba mpona kodekole mboka na biso donc responsabilité oyo boye ezalaki l'état il faut azwa ngo na maboko mais soki bozomona ke non baindividu bato lokola mama Mireille bamama osia bakomi kosala yango eza na sens moko ya responsabilité ya l'état na biso voilà un peu ça abaki mwa moke oyo azwi ayaka bolande fiske symbole moi sucré moi lamba oyo koka leki tout ça tosala yango problème te parce que mona bono auti boye ayebo atiki boye toyebi biso baafricain ndenge tozalaka alors tobetama baku te mwa moke emonani mwa sucré mwa loso tokolambata na mwa mafuta toli pour que no lendi bana na biso batanga merci na maman Océan à chaque fois tozalaka awa depuis mokambi tika biso kwa toyaka awa soki moi emonani tozala te kosala geste ndenge mpe omoni mama Mireille na fondation na ye alobi akokabola na bana mpe mwa moke oyo ye azwaka na mosala oyo asalaka baleki bana lundi classe ezozonga botanga classe mama Mireille ayebi bino kaka mwa kopo ya loso ke non lundi ntango kokende olambi olie mpo bato oyo bobaki osimba mboka na biso lobi bazali awa tokoma bato wana olenge nini na biso ya kotanga classe relève ya lobi donc voilà message clé oyo mama Mireille atikeli biso etaki bana ozala yango ntango bakozwa mwa sucre na bango na mwa loso tokotika po toswa na bamama na sens ndenge nini ya koplanifie kopesa baide pour que no ntango akozonga epuis toyeba komettre baide wana na pratique po epermettre mpe bino bamama bomeka mpe kozwa mpe mwa sens ya responsabilité de sorte que no oyo vanda ozelaka papa okosala mwa eloko moko po epermettre ke no eleka bien ndenge mpe ezala na mikili bapaya l'état baparticulier basociété bakoki koya bapesi mwa 100 francs asuka ya activité ozozongisa ndambo jusqu'à ce que otikala autonome otikali libre pour que non pour avancer donc voilà un peu ça message oyo boye toyaki na yango et to souhaiter bino bana na biso bon rentrée scolaire lundi et puis de très bonnes applications on suppose que nous allons continuer les combats et nzambe akozanga avec kopesa biso makasi et puis tokolonga. Merci maman Océan de la presse, maman Lopinga na accueil au réservaki pour la fondation de couple où azali pe moko ya partenaire na bino fondation Océan du Congo. Merci. Merci. Maman Mireille. Maman Titi, maman Yenga, na ebité bokoza na liloba nini mpona koloba bango akadraka bana batango likambo nyonso soyenga na zate yende mutatelemaka nini okoloba la maman Mireille elwa liboso na sepeni na mponga na sepeni na motema oyo aza nango ya bomama mpona bana na biso mpe mpona biso mo bamama tosengo merci eza te ntango okende obosani biso kobosa na biso te osunga biso mpona lobi ya bana na biso so biso toya faible se bana so bazala faible babi soki misisa eza makasi te makasa ezala te ba baza ba makasa po biso misisa tozala na makasi oyebi tosepelo bien ntango okendeka obosani biso kobosa na biso te pardon mama tosepeli na yo toyambi yo bible etelisa biso loboko etiaka boye anza masala ani apambolaka ndenge osungi biso na bana oyo biso tobokola na bana oyo toza baofele nzambe ozanga kopambola nzambe apambolo ya mingi nasepeli mpenza nasengi na yo kaka ndenge mama Titi abi kobosana biso te tala yo moko baofele na biso moko tokoka te tokoka kosunga bango te kotika bana oyo te sunga bango
ntango yo kosunga bango nzambe pa komona kopambola kokende na yo mpe mama ka ndenge mama titi abi kotika biso te kobosana mpe biso te zala na biso komona wa boye lokola ngai nasepeli makasi namoni yo nasepeli ya koloba mingi eza te na 5 ans. Merci. Nasepeli makasi komona mama Mireille banda jour obengaki biso po tosobosola tozoyoka biso moko vraiment nzambe apambola ye kaka ndenge bamama bauti oloba ya mingi bakoloba eza te olamu epolaka te na nzela na ye ntango mosusu mpe bato mosusu bakosauve mpe na nzela na ye walinga asitali mabe akutana na nzambe mpo bato boye babundisaka bango mingi me ntango azosunga bawe bakelela nzambe mpe azobundela ye ntango bakolia mwa eloko alobi tolia eloko grâce ya mama wana nzambe apambola ye lipomboli nyonso yango wana ndenge akoloba eza te akima biso te asunga biso biso mpe tokozalaka na nsima na ye. Vraiment ndenge kaka tolobaka na bino mboka na biso eza na kati ya pasi. Allez-y comprendre que pour bato baliata loso ya pamba il faut muta uta na Europe po ya kokanisa bana boza tellement ebele soki mpe mama Mireille na kozonga na ye bomeki kobenga ye ke mama Mireille biso mpe toza na souci yo mutu mpe ozalaka na souci oza mpe na biloko ebele olingaka eya memoye eza te benga ata mama Mireille bokoki kosangisa maboko biloko wana ye ata mosusu mpe ezopola na ndako ezosala eloko te ndekolanga bana oyo baza na bango na baza na posa na yango baza na posa na yango nini toyebisa bino mpo tolobaka ntango nyonso oyo yo ozomona eza inutile awa na Congo eza utile bosunga bozala bamama Mireille sala yango nzambe akozanga te kopambola yo oyo nga nayebisaka bino kaka soki ozopesa na mwana ya nzambe yebaki okobuka mama Mireille akobuka po aza na motema kosunga aza nango te me mwa moki aye nango ndenge kaka bamama baotoloba une fois kaka mwana le alobi nzambe kanisa ata pa alobi eloko te kaka kolia na ye wana esengo ya zwi nzambe pa bombi yango mokolo mama Mireille akozala na posa moko boye ya esengo nzambe akozongisela ye mpo mwana moko asepelaka amelaka ata jus mwana moko asepelaka aliaka ata loso ata alobi na ye teke nzambe epambola mama Mireille me kolia wana kaka epesi ye makasi akele kosakana nzambe azobomba yango ndekolanga kokasa te mutu losalobaka ndoke Dieu vous bénisse azoloba yango papambola o te Dieu sonde les cœurs et les reins de l'homme kosalaka bolamu ndekolanga kozela teke bakozongisela jour wana okozwa ku moko ya accident nga moko nazala témoignage makolo mbela tambola te grâce ya bolamu bato balia bamela ntango Satan azobeta bolamu wana ebomamaki epa nzambe alobi guérison miracle baokate makolo te alobi guérison miracle akotelema toza mortel alobi lelo te mpo bolamu wana kaka egangaka alors tozala posa na bino bozala bamama Mireille nga nayebi ke bato baokamwa ye nga nayebi ke bato baokamwa ye bato baotuna ata mosu asimbikisi te bolamu eza kati na ye yango nde ekotombola ye mpe ekopambola ye alors boza telema ebele bosala lokola ye bana oyo so batangi bana oyo so bazwi ata kaye bazwi uniforme ntango akende classe ndeko na nga nayebi te kozela te Congo toobundela yango boyebi Bruno Mimbenga boyebi kombala biso me koyede mpe eza komba moko mpe malamu. Que Dieu vous bénisse. À titre symbolique, je crois au s'agit moins sucre, moins l'eau pour que non lundi, aux hommes le va au mine. Voilà et le pour ajouter yango wana aussi. Voilà. Pasteur Gradier a quitté, hein? Bon, toute façon, ce n'est pas un problème. Bah, maman Titi, bah aussi ce symbole wana. Oche yango, na évité de la pasteur pour le bac fazala. Pour mon na obende na évité. Mais maman Mireille, beau ça maman Mireille après ça va. Mais maman Titi, dans ce monde a été équipe na ngamo de base. On dirait belle sœur là. Amoni était. Azali wa bien. Non.
ye na moni me mosusu wana yazaki ya mwasi mosusu wana nde mwasi ya oncle oyo bona oloba nayebi alongo libala azali bombeli epolo te opesi biso baji babiloko merci nzambe pambola bino nzambe garde bino oyo nyonso ya mabe ezala kati na bino te amen. Nayepesa mama merci na nyonso asaleli biso naye koloba atika biso te azwi likanisa osalela biso atika biso te parceke bamisusu baya komona ye boye apres asimi nzelaki ye libela atika te tala bana bazebele lendi tobanda klase bamisusu babanda te parceke mbongo ya kosomba uniforme eza te bakaye eza te so otali mpe lendi yango bana babandi omona okende sandale moko ekatana pwani mbongo eza te mama lokolo bandi komona biso na suka kotika biso te nzambe ayebi po ani atindi yo pa biso kotika biso te merci. Nakoyebisa bango baya biso toza na posa na bango motema soki etindi osunga biso boya tona posa toza ebele baza ebele mpenza toza na posa lisungi na bino boya bana ebele bamisusu baofanda na bandako baotanga te bamisusu lendi peut-être baoke te mais soki yo ye opesi biso kaye na obiki na uniforme na ekosunga biso lendi biso tobanda classe boya toza na posa na bino bandeko na nga ka oyo na banzi toloba yango banda kala tosenga mpenza lisungi ba oyo mpe bozala ba possibilité ya kofaire voyager mwana oyo ne fiske azwa vie parce que misu eza vie nzamba kozanga te kopambola ebele mpe bobengaka meti lelo bosali eloko te bapara na bango bazala bamoyen te bino ba oyo bozala bapossibilité baminganga ba oyo bozala bamoyen ba oyo boyebi mpe place ni bokoki kotinda bobenga bosunga mwana oyo na Kongo na biso baplace moko tokendaki ekomi lokola COP nzoto ya moto kosala nango COP il faut to financer po bosala bo po bango bayebi ke bokolia nani akolia soki mwana oyo basali opération moto akolia nini akolia mbeli oyo baoperaka akolia kisi anesthésie to nini bandeko na ngai tolongo na on esprit ya COP tozongela bolingo amour vrai ya kosunga bosungela nga mwana oyo bosungela nga ye ba opéré ye amona lobi nzamba kozanga te kopambola bino toza pe na kamoko mama Madeleine kaya mona na opération ya hernie ti lelo continuité lango bino batu oyo boko oyoka pasi to bozala ba médecin moko songolo oyo boko yoko benga po ba opérer mwana wana ba opérer ye nzambe akozanga te kopambola bino moye to lakisa te ba oyo ba otanga te ba oyo ba osala nini te komba kosala biso pasi nde kaka mwana auti koloba ebele bakozonga ba classe te ebele bakotanga te ebele bakovana na ndako tala ndenge tozokolisa bashege tala ndenge tozokolisa bakuluna parce que mwana oyo azotanga te mwana oyo avai na ndako lobi amoni muninga moko bavandaka libanda ayebise yaka na opo ana libanda tozwaka na biso kozwa yango eza nini kokata batu basaki kobotola batelefone ya batu esprit mosu ezolata ye bazala bango bademo te souffrance ya mboka nde ekomisi bango bademo souffrance ya mboka nde ekomisi bango badelinquant pasi ya mboka nde tindi bango basala misalo bakoki kosala te mais si réellement bapara babanda ekofutama yango moni liti na biso mais po tolonga esengeli yo na nga tosungama biso tozosala part na biso Bruno azosala part na ye mama Mireille asali part na ye mais biso moka tokoka te ndenge tobelaka eza po biso tovivre pasi yango na banzi mama Mireille ayetaka kozonga akoyebisa bino vraiment pasi eza siko nini tokosala na pasi wana toumelaka na kati ya pasi to tobunda bitumba na biso ekozala nini soko otindi quelque chose mono atanga obundi déjà etumba oede Congo na yo soki mpe totelemi tobundi mpo na libération oede lisusu mboka na yo alors bandeko tosunga po topambwama
yo oza nango kokanga motema te yo oza nango kokanga motema te kolela te mpo bolelaka ebele mama oseya nayoki mpasi mama oseya na leli namoni bana wana me kolela lo esuki kala mpinzoli oyede te ntango yesu alelaka mpo na lazare ezalaki mpo asekwisa lazare donc yo mpo okolela ntango omona bana oyo ça veut dire mai ya miso na yo ezali sekola bango me ezala te obengi nga kaka telefone olobi ebele la bafrançais ebele lobi na ntongo okosala eloko te oyede bango lelo ntango tokobenga o minerval ekomi boye obandi okangela biso telefone bandeko boyede bosunga kongola bino eza na souffrance que Dieu vous bénisse Bruno nino kolo eza nini mama bokolaka bana nanu bana bitike papa azata akufa natikala na bana koleisa bana kofutela ndako kofutela mai kofutela courant eza pasi nazokoka te pasi elekinga kolia na pasi kisto ewumeli na lokolo basengaki nga $150 na hôpital naza nango te parceke nasalaka kosala te yango nasengi lisungi bosunga ngai nalongola pasi na nzoto mpo nazwa moye ya kovanda na bana oyo nazobokola merci bandeko na ngai nayebi ke poto eza paradis te nayebi souffrance oyo boza nango me eloko kaka tosengaka bino mpo bino bwana na mwa avantage bozosala bazofuta bino bazoreconnaitre bino koleka biso oyo tozali awa alors mama aza na pasi nayebi ke bato balinga koseya so tosangisi kaka $10 15 personnes tokosunga mama oyo mpe lobi akoyaka kopambola bino vraiment tosunga mama na biso tosunga ndeko na biso soki baopere yo mpe oyo oza l'hôpital oyo omoni kokoyi kobenga opération mama azala malamu eza vraiment mpasi commentaire eza te moko alobi na banzi ete tokobengana mpo tosunga mama merci